Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV. En tout cas, via ta tombé Didiston Mercedes, ça y est, baka Didiston et sa codi. Tikabo. Ah, tika dame sauté. Déjà si balingani na bango, si balingani na bango ya ta Mercedes et ya de makolo. Ce qui est bolingo ezaka bongo Didiston. Asa déjà grande fille, aso vivre ne peut bien, bongo eza na compte, ma camion c'est bien, papa za nango, yemoko mwana anango, mama pe azanango, siko yebisanga dame sope anango, siko yebisanga. Baza ba ikoni ba mandita wana. Après ton mandita kufi to mona bozu botie na morga propre, boluke les places à rouler les places à bien, to moni ba konti bokomi ko yana ba flair, bozo na ba nini non. Kabajula. Ma coqueta. Na beauté image. Bolingo na biso ya sombele. Tika boy. Oh, biso to mona ba miniature ba photo. Botu na mona ya fa. Tika boy. Na tali pe ma kokonga bi Mako kazo mo e disa tu ndeni. Parce que muto apesi accès ya ko apprendre batu nyoso ke kokete bimana beauté image. Eza mo so azaki kuna. OK. Yana mo ki bombanda. Kasi to publier bambanda. Excès ya koyoka inisa moto. Yango to mona belle vie na sila. Et banda ki le kwa ba jeka pashula réseau des missions moto vende awa na loba kiango. Na lobi excès ya koyoka to mona bango binene ekota. Tout le monde est image de matanga pas quoi dit. Bon te pesa mité kara. Jérémy ba enregistré et pas yenga. Si ko tane te longe yenga. Est-ce qu'on dit maga ko enregistrer mutu? Balobe za ye, bi photo lo ba pe ka ye. On dit que on ndo kibele là. Jérémy il faut éviter. On a besoin de fan. Oh ils a peine à bandi carrière na ye. On a début à carrière. Bazo ambré trop. Mais c'est comme si on perd de l'eau comme au boé. On a posté sur le faille na bato ba bête à masora belle vie. Katika Pesa TV, boye bien sœur nanga bien bon. Ya za ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Aza pe na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balinga pe na balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda soin. Kuna mibi bazara te o ba jemo boete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui Sports en tout cas en retour ba prix. Pour la service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobenga na ba numéro de Tchewana, bon na ba page na nyoso et puis vous s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV, vous allez décider. Voilà. Télévision, bienvenue chez nous, merci en tout cas. Les Arabes, ambiance, il y a ta page télévision, la la page. Oh, Malika, pas comment c'est cadé. Oh, ce qu'on a sur la bêtise, Malika, c'est cadé. Oh, Malika, T. Malika, il faut le bakak. Oh, comme Kindoki, oh, normal, vraiment, t'as bien moko. Koseka ya biso moko, muna kope yanga moko. Vraiment. Maloba pe ozo sa ke seka ya biso moko. Merci d'avoir la émission de l'autre, vraiment. Na banalise na biso kitoko to ça on touche à tout pour la réalité et puis l'actualité et ça vraiment ébélé bon mon a que non page mona moi sinaye liputa libala Malika nga pena na sala ya otonga modèle nyoso ya kokalinga ya mobesu na yo moko tu so oza muta sombele liputa libala na yo tala na la teliwa mais honoranga nde quand on a mona olata raboni honoranga ça dit même na bilamba olata to honorango ebi
so elamba no lingi yango te eva na valise ata 5 à 10 ans po wana posa ko honora yango te mais tant que déjà ozo elamba mo bolata obimisa na miso ba c'est dit c'est ko lingi loko wana makas honora un motif à kitoko makas bonne santé ouais en tout cas bonjour Kapachula bonjour na babonné tout balinga biso babonné à Kapache télévision babonné à Malika officiel TV partout dans le monde besoin d'abiso ça dépend R au Burlandera biso merci beaucoup pour na soutien na bino et puis merci na ba partenaire na biso bozara wana vraiment pour na ba ko soutenir biso Rit Beauté Nzambe à l'opposition number 1 en tout cas ba client marchandise ezate ba te belé vraiment bazo déranger oui tunanga na yebisa bato ba benga Rit ya yambara te boyo ka ba message to pesaka Rit azaka occupé à tout moment aza na femme mariée na moment tam susu osala ba mafuta abongisa ba biloko tam susu pe fa s'occuper na bana il faut to ba biloko na nyoso ozo ton yamba so bo yamba moko bongo deuxième bongo troisième bongo 5 de 5 occuper ndakute bo benga ka ba partenaire o bazara wana pona ko recevoir bino ba client bokenda ko benga ba Riti na ebite Riti ozo mafuta e uta likola kitise le kuna tondeni c'est ça ça dit muto pour benga comme partenaire yé pas pour satisfaire yo po yé pas na ba matière a opesa yo otekela yo omoni biso na Kinshasa en tout cas matière ezate Rit Beauté ça l'effort yo tinde biso ba marchandise ba bombe de lèvres ba mafuta et tout ngapi mafuta sili donc to ngato fonctionner na ba gamme na yo parce que ten na biso déjà to maîtriser on a ba gamme na yo et ça rabiso vraiment bien merci beaucoup ya Mireille Pakalov Fondation Mon Dernier Espoir donc d'ici là samedi to kitana fondation to zo pe ba image ya bana o ba koti pona bato bazana besoin de soutenir bana en tout cas merci beaucoup mes jumeaux paradis bana Souka Nzambe je vous aime beaucoup merci beaucoup Marceline Bia M65 étoiles la maman des 5 Mayaya chérie je te salue vraiment ya Julia Lika Benapesio Bambo te place aux alliés je sais que on est ensemble et merci beaucoup ya Joe Mystique pour na opportunité pour na remarquer vraiment ya Joe Katanga li souté pour ezaki au moins pour 2 semaines nazo le kate bato ba komina ko benga Malika ke passa ngapi na ezema ka bo benga ya Joe Mystique bo tout na pona ni na sali 20 jours nazo le kana capacité mais Nicolas bana moni a serrer ceinture na comprendre que lité ya kanda pe mutata mulunge awa na mo Nicolas aza no mo musika ngana réunion nano na en tout cas, merci Madame, c'est pas makasi. Tout le monde va image à Didi na pakalatino hein. Pakanabiso de moni Mercedes et tout, on dirait indicateur bêta qui peut et yo kana moi makasi hein. Pour lui il pas bêta indica. Ben oui, mais balobi papa faut pas la qui ça. Bana misusu, bana basé belé, l'aime susu. Et quand ça moi zou à la famille mais so moni pe bongo. So moni pe via sali bongo, c'est que indica mo e bata mina sima. Si on a remarqué, si on dirait qu'on dit que c'est un ciment, il y a quand même pas Didi Stone. À soigner pas Didi Stone. Moi, c'était. Pas yébi que Bassi bazara très jalouse. N'a pas papa à bango. On se comprend. Bana Bassi bazara vraiment la jalousie. Et surtout ceux qui maman n'a pas un dibala. Bazara vraiment la jalousie. Et puis comme on a bazara vraiment rôle ya maman, bala tarango. Ok. On se comprend. Mais ce que mon via saliboy, c'est que ndika mo ebata mina sima. Pour Mercedes ambala kata boy. Ngana yeba ki via na voda comme kuna do sala juriste. Na comprend te pumba mo via sauter. Europa. Na yebite. Eza pour ndika ya damso, to eza pour ndika ya maman métier noir, to eza ndika ya uti wapi. Tozo yebate. En tout cas via ta sombe Didi Stone Mercedes ça yebaka que Didi Stone esa kodi. Tika bo. Tika damso te. Déjà si balingani na bango, si balingani na bango ya ta Mercedes ya de makolo. Ce qui est bolingo eza Kapachula. Ce qui papa bolingo oh. Didi Stone a des grandes filles. A combien d'années à Joanne? Ban biso qui chasse à 13 ans linga déjà. 14 ans linga déjà qui m'appelle bandako. Bongo Didi Stone. A déjà grande fille, a so vivre ne bien. Bongo ça na compte ma camion c'est bien papa zanango, yemo ko mwana anango, mama pe azanango, siko yebisanga dame so pe anango, siko yebisanga. Moi si je batine na mokili po bala abota asa foyer na ye. Et izalaka te papa bono za na jalousie à mwana. Papa no sala ndeko na bandika na ye et soigner image à mwana akita mwana pe kanda. Pour ceux qui ndike batami quelque part, via roya pour na corrompre mwana. Ozomona yango bambika Mercedes. Pour choisir ezate ndika soka epese, to yebi ke Didi so pas sika papa. Ba OK quand les sanga mkuna ndika. Pour y passer la pe semblate.
bakanda mama ekita pa Didiston soko moninga côté mon métier noir abeti bandika ale aye malgré côté métier noir ezana nga cachette et si toyeba na biso mona Didiston pa roya abeti pe na Instagram ndika parce que papa ye mo pesa vana mona kanda po ekita fona yaka pa mwana po bana pe bazebele soko sali Didiston cadeau c'est que face à pe bana msusu to mona ko to mona moka bima awa ti renier batu ba yamba ina ba émission ti esila ozomona toyoka pe suite te tomona pe pesa babengisa pe na mo fleurité ozoka po kapashula mais il faut toyeba ba papa il faut bayebaka soko za na bana o boti libanda ko négliger bango te po yebi lobi te ebele ba négligea bazwa pe vie po mwana za yo moko nga na kamora bato basundola bana mwana za yo moko o reconnaître que mwana o aza nga pour conscience bazebele so to bito no bimisa liste ba irresponsable ba kombo ba ko repêcher awa na ebiso misu ba okima na TV ebele ba irresponsable ba ebele po eloko esala pasi o reconnaître que mwana na za yo mais s'occuper na mais au sundoli o occuper ka o na bano yo za na bango o moi ça za na bango sur place so na yo na bano yo sundoli banani ba obima perdant un jour pour même na miso nzambe yo ndo obima perdant yo moko yo ndo ko bima perdant pour banana o yo sundoli o ebi o nzambe o préparer pour na bango te mbongo esala bonheur te pourtant monsieur yo mona ke wana de na mbongo na yo o salela kaka bana o zana bango o sokoki matana ngonga suka o tuna o kufa ka bana nde bolelo bongo ba o wana neti nga na olela te po o sundola ngape ngape na olela te o sundola ngape ozo kopo kapashula il faut bayeba ba parents belé faut bayeba eloko wana bana nyoso baza bana ozo kopo kapashula tant yo moko conscience no yo sala kozo reconnaître que ezana mwana moko na tika na kingabwa et ana mwana moko na tika na masina et ana mwana moko tant atakuta zupe yote mais le fait que oyeba ke oyo ezalaki nini na ngai système na ngai nde sali ke mwana abima botika kabana wana te botika kabango te ozomona kapashula donc ba vierambo biso toyeba vie privée na bango te mais soki to comme mona ba vie privée na bango pe komi ko bima to lobela nkaka il faut bayeba mais to mona na page ya Marie-Laure o texto moko ali a komi tika vie na nga et tout mais ba te bele ba beza c'est comme mère ali a lobela nani Marie-Laure Babi Marie-Laure tika buzoba voilà ça texto te Marie-Laure a posté parce que message on a au Marie-Laure a posté pour na mère Ali mère Ali a s'adresser na nan ai mère Ali a tindeli parce que a s'adresser na nan na ye Marie-Laure tika ko kumisa ka chanter za mobile na ngai bon Marie-Laure a un problème bon soki ye moko boss a valoriser chanteuse parce que Marie-Laure osani depuis ce temps, tu as une chanteuse, tu as une chanteuse pour ni. Pour ce temps, tu as une chanteuse à la robe à PMB à voile. Tu as une chanteuse. Ok. Kabashula. Chanteuse à la robe à PMB à voile na couronne. Tu as une chanteuse. Oh. Mais à tes ambata. Marie la personne c'est voilà mbata. Eza mbata mais ali a lobité. A commis na épété. Mais Marie la rapport à s'exprimer bien. Pour s'exprimer bien. Yanga béton na ninga mère ali ya. Vraiment. Au kapwa kapashula, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toyebi o elekana katite po o peto omona. To mona kalibanda mais katito ebité. Vérité ezaka bango moko ba réalité pesa ngo mona ebisio. Soki ndika mo eza nsima. Yango vieramba kimimba nke sombela Didiston Mercedes. C'est que ndika mo eza e batami po ebika Didiston na sala samba to ya pe Instagram pas poster aniati pe ndika. Po Didiston na beta chanteuse bandika te. To mona be Instagram. Abeta makasi eza jalousie ya mama bango. Po ni soki Didiston na obeta ndika. Bo kombe fa Marie-Laure. C'est ça. Po Didiston ni yemo to bandike bimaka ya kan Instagram sala samba te. On comprend kapashula. Eza mambo essayer bana, on bosse ko ba obomba nini. Et si to yebi déjà ezalaka. Donc ezali pe.
Ok. Tozelaka nde bébé na kuna nde. Kuna tozelaka bébé pour te confirmer. Pour hier ozaloka Marie était au Saint-Esprit hier kocho boti mwana. Oboti Messi. Kuna soke boti to bien mkono ngweza. Ye. Ah kapashula. Beaucoup d'assemblées ça. Mania to ke non vraiment très kitoko. Nini observation na matanga ya pas ko dialogue. Bon. Papa Kwedi la biso ya ministre la biso ya média ndika Patrick Muyaya va beteke pena ndike pas prise yango wana funda bongo nde makam te kapasho to ke no moko pona matanga ya Papa Kwedi en tout cas papa zaki vivant pe papa zaki honoré azaki honoré oui non que bien papa zaki honoré. Mais il faut que Kondiamboka bayebaka. Bon nora mot na dernier hommage te. Papa Kwedi azaki wana. Papa Kwedi azaki wana bakoma oketa musuba njonji mo ba opesi mo $50. Si. Ozo comprendre? Oui. Oh basali pa Papa Kwedi ba papa lombe baza vivant ba papa masumu ba vivant hein. Ba lukate bazela ba kufa po ba ko honorer bango. Baza viva bazo mérité ta président ko katela banga te tamoko bobo ke zo netina atana nini boy na gombe bozo ta parti oyo pona ko honorer bino musabo sali biso na mboka batongela bino ba comédien batongela bino kapashule ena ba comédien bo mérité ba pesa banga ta mapango ne ba pesa ba député ba jeep ya ba 22 000 ya ba 20 000 on a raison ko oui et ça ba comédien bo mérité député ko un molinza hein député kuta oleneka mbongo pamba basinga courant kuna ozomona député ya ngaba malonga na nga tolobi boye bugumesa gombe bengana babatu nyonso bakola na bangaba kuna bapoza ba candidature bazo ba pouvoir ba azana ngaba zongisa na ngaba azonga na commune na ye potango bazoka ba pouvoir bakimaka ba commune na ba masina banini bayaka na bagombe otiki commune na okuna poso singa kure bebi nani ya bongiselo oh ma ezobimate nani ya ko bongisela ba commune kumsusu comme normal bugumesa gombe bengana batu nyonso bazana ba oh député oh honorable ya abimena na tiangu zongisa na tiangu na commune na ye oh abimena na Kimbateke zongisa na Kimbateke ake kolandela commune na ye asa suivi ya commune na ye soka kokoma sala soka kotonga boudinga ngata ya 100 niveau azaka kuna ya Kimbateke ya solo kapashula tozonga makamba pa Kwedi ba pape lombe ba pa masumu ba o mérité te ba kufi apo ba moni ba kondi ba ye bazo mérité ton ba kondi ba ye ba tu ba o sepela ba kondi o nde ba sala ke le comédien bo akufi atiki le pangu na place boye comédien bo akufi atiki bana na ine terme ko ya bien ba comédien bazo kufa ça eloko o moni ti macha kwa kufa ba lela ye pa ba na lupanga banda kufa ya kala ando fute ya kala macha ko ba lela bongoti macha ko balele na vendi stade lu mpango banda fute la kala place olele macha ko za kité boza ko imaginer oh macha kwa sala na mboka oh ba président bo hein mandi ta kuna na monga fula soko taki mwenja yebisanga baza ba ikoni ba mandi ta wana après ton mandi ta kufi to mona bozu botie na monga propre bo lukele place olele place bien to moni ba kondi bo komi ko yana ba flair bozo na ba nini non ministère ya culture ministre ya culture et art kapashula to sambela pona ba kondiamboka poto yebite elo ni nango ezaka wana soki bateno na pouvoir te boza bien soki bokoti na pouvoir bo changer mbala moko ezaka nini yango bapa masumu wana esi bakoli ata so bopesa ba mapango te bopesa ba ba jeep ne bopesa ba député ba masasi wana yongo ebisanga pa masasi na lupango na centre ville te ta musu pesate kapashula oui 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 pa Kwedi azaki honoré to moni tina président de la république aye et ça lui peut bien mais nga kuna kantie président yebi ete Pwani nda koma ki bongo sikoyo batu bazokufa bongo batu bazokufa bongo bapa Kwedi bakenda banjonjinga ba $50 to boyi tezaka pona musala mais na age pa Kwedi akoma na ngope soka zalaki na epe na possibilité na epe ta mususu okay na epe banjonjinga wana te okay na epe te ape mkolo makasi te ezaki ka mo akokufa a survivre bo batu bakufa est-ce que pa Kwedi akufi na 90 ans jamais
ozo comprendre Kapashula bakonzi ya mboka toyebi te tosambela mpo na bino to tosala nini nasambela ti mundu ako ekawuka ngai mpo na suka mpe bénéfice eza te Kapashula nini tolobi te nini toleli te papa Fati beto nde na oloba we baoyoka ti papa Chantini Ngobila azalaki nga kutu so nayebaki ke papa Chantini aza wana nalingaki nazwa moto mbangu nakende nakuta na papa Chantini nafunda bato misusu baosa buzoba yeso otei Kapashula nga namoni mpo na nga makasi na nga nafundaka papa Chantini aleka l'émission adoyo eti aloba nini kuna aleke kuna natalaki te ngaba natali on pena na mobimba te mena nakobenga adoyu apesa nini wa papa Chantini tosolola nafunda badepute nyonso bazozwa bambongo yebisanga acte eleke na matanga pa koedi bomoni yango journaliste RTNC azofunda papa yaone omoni Kapashula notolobeli omoseki soki nayebeke pa Chantini ozalenge moto mbangu nakefunda tala mama na journaliste aye na makola papa Fati beto bafuta abiso te soni omoni pa Fati tuni sa salaki ya sala ba jete tuni asalaki muyaya neti boyebisanga neti honorable muyaya oza jeune mpona nini osoutenir te oyebi mpe place outi mpona nini osoutenir bandeko na yo te na bato baosala na RTNC bofuta bango te boyebisa ngai RTNC eza société ya monene chaîne nationale mpona nini soki mboka eziki bakenda na kokanga no RTNC bomona na mbila batya wana te yebisanga nano honorable muyaya oza jeune mpona nini so bokoti na pouvoir bokomi na motema moko bochange na bande kosepela na ye mais obi ke acte namonaki lobi ya mama na yo kolela na makola Fati obi ke esalinga pasi olembi mbaa moko esalinga pasi bozolinga bobimisa président Fati mabe c'est comme si azozwa charge ya makambo esenga sala te bino bozozwa bambongo bozobomba baotonga bandako te namoni ndire pa Chantini apesa biso nde batracteur baplace oyo badepute baoselo te obaesi biso ka lupango ya mutentel tracteur eye buki tokoka na biso nyonso ye solo otei Kapashula ezosala na pasi ezopesa pasi mpo towana eloko osala te soki obela kodeklare droit na yo mokama te bakangi yo batie yo na kasho mpo oye kodeklare droit na yo mama wana ye kodeklare na makola papa Fati esali pasi ta mosusu mpe papa Fati ayoki pasi nga nazobimisa mbongo mpona kofuta batravailleur bozozwa bambongo bokesoka baterrain bamapangu bozotonga bozotinda bana na bapoto ba deuxième femme ba troisième femme ba cinquième femme ba iPhone 20 Pro Max ba iPhone 100 Pro Max Kapashula lipe ezomata bazokipe te lipe ezomata lipe ezalaki ya 300 monene me lipe ekomi 500 mokie ata bino moko boyokela biso ata mawe eza nini yango tolela na munoko nini tolala tolo na se na olala tolo na se te mpo mbongo oyo ozwanga na olia na nga yango te nini mpo nalala tolo na se mpo na famille na nga Kapashula nayebi te so na oloba mabe oloba bien makasi oloba bien makasi ezosala mabe ezosala pasi bon résultat nde tovotaka bino nayebisaki yo tokende nakolia mbongo mpe na polo na kolata te nazwi mbongo nalie na mbongo nalie mbongo nazwi polo nake kolalala nalalala nango na ekoma pyjama nakovote te motema mabe eza makasi tozovote bino na sincérité te mboka nyonso esengaka bakonzi ya mboka bazala mais bino bozosalela biso ki motema mabe moko ya jo mystike tika na yo kikanda Kapashula c'est ça ekomika biso soto ozaka me molimo na bino yango tozwa poto tokomisa poto paradis tokomisa poto lix na bato baza na poto na biso tosenga mpe mapa nzambe c'est ça mais tokomisi poto lix yokoloba kutu poto Congolais combien ba na Ngola Congolais combien ba na Brazza kaka omona mutu na Kishasa simba take luka mbongo na point noir na Brazza yibisa na Brazza eza spécial koleka awa c'est ça
C'est ça. Nous sommes bino ba député bozo kimisa biso ba kondi o ya mboka biso neza boy papa Fati Beto to yebike a sala o est important azo sala o yo sala ke se pesa peuple banzele ngwana tozo mona banzele muso zo sala ma to yebike avec l'état ba mwinde ko kota partout et tout bino siko ba mbongo ba pesa bino bo futa batu pona ni bozo futa batu te et repesa ki lo bino matanga pa ko. C'est ça. Et c'est que président ya. Pour le ba tchane mindele o. Bake kozoya biso banani po balongola bino nyonso batia papa Fati soki estimite bomeka biso nyonso oyo tokota nanu biso mpe tokota nano na kati ya pouvoir to bomeka biso tika pashuyo bameka biso. C'est ça. Bameka biso biso bato touti na bapasi mpona souffrir ndeko nange kozala pasi vraiment to nayebi te eza na molimo mo ezala na kati ya pouvoir soki okoti ochange. C'est ça. Tokosambela po ya bino te ngai na osambelaka mpo na papa Fati Beto na paa Chantini Ngobila oyo nyonso etikali tokosambela mpo na bino te bosala nyonso bomoni tokokufa mpe te mpo tosimbama epa Nzambe 2023 mpe yango nayebi biso na olia mbongo na olia mbongo nakosoutenir mama Flavien mama na ngai po aokende kuna na ngaba tozomona neti boye akei rentrée scolaire asombi basak asombi bakaye asombi biloko ake kopesa mama Flavien aza chrétien nayebi ke tanga kozwa akochange te eloko mpe tosala boye eza mpe ki chrétienité eza te na bato baozwa bapouvoir. Ok, il faut moi le sambo faut le sambo ko bongo so ozali losambo te die bano oyo okuta pouvoir aodirige yo te. Toi que tozonga merci Mania na sur bayo ki po bonyo sur bango na tanda bayo kakate. C'est ça. Bayo kakate bango pe baye bakake biso pe élection pe zoya tozali ngayo ngana voter kaka pa Gentini papa Fati Beto mama Flavie Sili kaba plus à toi et Sili bon on a voté banane yo bisanga maman na yiki kolena sama kola papa Fati Beto tam ça na famille na e ana foyer na e ministre en communication zo futa batute pona nini ki mutema mabeza nini mama mukolo bongo tam ça na famille na na foyer na e bana bazo ke classe te bana bazo tanga te bozo koka ko futa te ki mutema mabeza nini mbongo ko yo futa batute tam ça na 4e femme moko boy azara wana mbongo ezokende kuna nzamba kopinir bato nyonso azonyokola peuple congolais mutu nyonso azonyokola peuple congolais nzamba kopinir ye Kapashula naoloba na ndenge mabe te nzamba kopinir il y a des gens qui souffrent Kapashula il y a des gens qui souffrent ene baplace bama eza te. Et comment peut normal? Et comment normal? Et puis soit tu la maïté. Mais député ya commune wana alongwa comment on va na Gombe. Parce maïna nasi bourgmestre ya Gombe bengana ba député nyonso oyo ba ya kuna ba longa ba commune ba ya ko vana ba commune ya Gombe. Mutu na mutazonga na commune na ye. Vraiment. Merci Mania. Tout le monde a kippé maman to éviter surtout belle deuxième femme ton nini. Na ba maman pe ba koti makambo to monde to éviter pour ani aluka ki ata président lombe tende mo ba ki ba yebie mais avant ebembe bima to kona ki mama ya ki penza bien sûr ki ba kalinga mo sharp abinga penza na sali na papa kodi mikolo mais na so comprendre tende bi ba reconnaître ngate est-ce que biloko bongo eza pena kitoko na miso ya bato po eza na bato ebele o pe bazo sala bato na ba famille na bana te po so na bana intimate bana banye batikalika Kapashula ena batu bazwa mabe ba commission malamu neti mama wana ovana mobala batu depuis 81 na kuna botanité 81 mobala ya batu 40 ans bobo tipete bokanta ko vivre na mibala batu eza spécial to oza honoré toza danger. Il y a des filles, afin de mobile batu 30 ans, mobile nangai, to fa 30 à 15 ans. Malgré moi son anda kupa yebinga, njamba yebi oza célibataire parce que maman n'ande pas kodia kufibu atika célibataire. C'est ça. Ozala célibataire, ti mobile pas kufi oza ka célibataire. Pour njamba no mono célibataire. Mobile batu 40 ans. Na bimi perdant. Yes. Pas fatia yebi yo. Pas fatinda lekel lobi wana. Première dame azwaki. Oui. Enveloppe. Bongo yo bayebi yo te bato taratolo na vie mobile to sali 30 ans to sali 40 ans moi sinanda ka yebinga ayebi yo mentamba yebi yo te l'état pa yebi yo te Kapashula
nzambe pa yebi yo te oboti pe te oboti na opete sko nzambe yebi leta oyebo ndeni po oboti pe te po obandi pe ko continuer ko bimisa na ba secret d'état oh yo kuto boti na tata mwana muso aza libanda pa ko dia tiki bana sister tiki bana c'était tali yo bongo yo bota ki te poani po ba reconnaître tata bana o eza na ebite mama na so aza kolonini na kopesa ye pe kola za te po bato mosusu bateke na beti mais na yebe kolo mama na zali sombele po ya koleka na internet oyo koloba makambo bongo ya genre wana na yebi te vraiment kapashula omoni ba mama so komi na âge wana oyebi nzambe te po na ntimita yebi nzambe te soka yebi nzambe oyo beta na bongo te o bando beta peke kodia tika mwana moko boye kuna mwana moko kodia za bana sister ana bana sister est-ce que et concerné nani po ya kolobango o respecter peu mobali est-ce que respecter mobali wana bato bayebi na bango te oyo ko apprendre bango donc on la qui si vira ya lia moto abanda ko mener o bato bayeba kite kapashula attendez to kola boto ketina ba to kuma ba mama mikolo to senga nzamba inspira biso na sagesse makasi pour ceux qui passent à katana bana banya ba pekisa e bana na yo ya boti na mitopo banya ba pekisa te mama ko leka to na to robate yo ku feli mobile lo ba le kanini 40 ans mobile abatu 40 ans abimi na nini ope na mwana tata pa ko ya tiki lupango mogeza pe ya yoto atana un tiers pour que le boba le qui c'est que au porter na plainte c'est ça et bembe au porter bembe au bimi vraiment donc zéro au lekisi bo jeunesse na yo na mobile abatu na moment autant mususu soko vande ko ngozo mobile na le lota mususu sa famille na sa pe foyer na o tio komi na mama bon na nga ozao remorquage ba papa mikolo on a ajoana azoka ba remorquage ba papa mikolo na ba milana ba makasi wana azue moi remorquage na bazalaka ya solo te kapashula vraiment et ça est bien bien et ça li bien te et ça qui bien te na mela mai en tout cas mela mai to kota dans le kambo coquette coquette amuta bolingo na moni okuna kita mata ese allo nazoka bien nalo banane en tout cas mobongisa balo za makabo makoketa ya bolingo sombele mukolo na bolingo na mwa mke bazaka te eza problème ni mani marraine ya coquette yo mwa kutu moi ça pas ko sa kufine mais l'équipe a pas relater li solo mon avane ya bolingo te vraiment bolingo na paka beauté image ya bibi na kati en tout cas tala yo sa tuna jo misika explique mamba bolingo ti kabajula makoketa na beauté image bolingo na biso ya sombele tika boye biso to mona ka ba miniature ba photo botu na mona ya fa tika boye na tali pe makoko ngabi makoko azoki mwa 10 tu ndeni makoko kanga yebi azoki mwa 10 ans kapashula omoni mamba bolingo to kondana te parce que so bato si balingani on comprend kapashula toi na pouvoir yo baby c'est loko ote o bato mibale ba mipesi mitema bango biso toi na pouvoir yo katango te ça dit ceux qui étaient au bac ça conseil tout bac ça conseil OK pour na be convenient ozomo na kapashula parce que bato ba ibena ba l'histoire beauté image na coquette te ba atam kiete yo yebaki na ngote oyebi ngote mais ngasko na muto na vivant na bango plusieurs fois OK beauté tanga ya kati chasa na makoko to na ba place pe to kutanela ozomona kapashula c'est-à-dire photo loba likambo oyebi te na loba te na yo loba pe te pona sepesa ba abonné si na loba ne o nga na yebi ce que sepesa abonné te moi je m'en fiche mais na lobby o na yebi parce que li solo yebi te ko li solo maîtriser te ko yo beta te ozomona ponga moko tina vanda na beauté image na coquette so na zaki muta mabe mais na sala bango ba photo mais na kanga bango ba photo na pibia pour beauté za muta media mais ezaki bolingo na mone pe ke eza bolingo parce que muto apesi accès ya koya ko apprendre batu nyonso ke coquette ya bimana beauté image eza mwaso azaki kuna OK yana mwa kibombanda kasi to pibia bambanda ti
Opibiye bambanda kapashona babilo musuto salati. Omoni na lobaka ya mususu eza bilo mususu ko copier mususu ba copier ate. Copier ate oui. Ko copier te pe mutu ana salati. Yana eloko mususu pe avo sala faut tout l'entourage. On se renseigne tout benga ba mentor. C'est ça. Tout na mentor. Mentor on to kenda ko zo bango na l'église kate dans lobaka ngo ta leki na ko za mentor ndo za na x là. Apekisa ko pe bilo mususu te. Esi ta ko bisala le côté. Ebele. Ozomona kapashula. Tant que yo publié mbanda. Parce que oye ko apprendre ba tout que mobile non pas tricher yo. Et ça les sous qui to côté sous pona yo moko. Et bon mino na yo moko nanu. Est-ce que choc ya monde tinda moto ke ko publier mbanda. Nga pona nga na mona mbanda pena meilleur choix o ya ko sala ko la pena mbanda. Et akakara ni tutu. Oui. Na mbanda na mpaka kara. Oh. Photocopier ba comportement ba nana ketchup. Eh, Bama pata. Il photocopier ka. Balia. Yo mona bama pata wana pena mpaka beta ndika libanda na danseuse. Moyen. Mais kimia kaka. Oh. Akoki pe yo sambu sambana Makasi. Eh, ok bota na danseuse o po o sali pe o sambu si pe danseuse mais tam su pona yo ka to yo sambu sa. Mais oui. Njoka doza ko exposer nde mobali na yo moko mi exposer pona bato ba yeba ki ba sekio photocopier ba comportement wana même ba mida chati ba maman mida pe photocopier bango poto yeba te lo ni sala katika tika to yebi te c'est ça aloba pété mais bi bato ba traiter e kaka ya na mutako tika tika ya simba ka c'est ça mais bo yebi te pourquoi tika tika photocopier ba maman mi de chatuana il photocopier bango atika tika na ma yo pesa biso ba réseau te pourquoi tika tika bino bo condamna ka ya tika tika akenda ko za touche à tout mais bo yebite pourquoi tika tika na yebite soto ok bien comprendre ouais to copier batuana nana ketchup ma Sylvie maman mi de chati to copier bango batterie alino ba fabrication batterie alino baza pe ba jeune ni batterie alino za mwana na mkolone mais maîtrise mais oh mon a pas mpaka kuna to éviter c'est ça pour paka pe non star ya yo mon a fallu pour na podium pe na bo moi ça yena eloro mo we njoto libana no pesa sima ya pesa nana vandi a supporter parce que ebi ke na ebi ne paka na nga fonctionnaka et souka na podium atape ke na sima podium et a pe problème te me ngana kaka ezi ba biloko photocopier meilleure punition ya kopesa mpaka na mbanda eyakaka litutu.com bapota nango kuna po mpaka pa ovanda omona to omona te bango azoyeba to azoyoka te meilleure punition ya kopesa mpaka na mbanda ya litutu.com ntango yo ekopibie eyokolakisaka mobali na trompa yo mais awa toyebi ke conquête na bote image eza likambo ya tromperie te eya likambo ke azala déjà parce que likambo bango toya oloba o coquette na beauté image pe simba te coquette za mkola beauté image bo lo be loko ezala déjà fondé ya kala eza déjà fondé eza loko asika te conseil ndeto opesa parce que moni ba fille meurt et singa ko zo mobali o aza mature ko zo mobali hôtel le to mona o papa viola ki mona mwasi o papa sala ki boye pona biso ba fille meurt et singa ko zo mobali aza mature surtout na oba boti bana basi kozo mobali aza mature o ebike eza pona bénéfice éducation bana babiso boy to kumisa nzambe ozu nzamba peso mobali moko boy o mona pena ke avantage na nga place o eza éducation mwana nga o mona pena mwana ozonga na droiture o yo mama oko constate parce que biso ba mama to bebisa bana pona to mso mona ko sa ya gafu mo okoki obeta ete okoki ko pese punition mo boto yo kamawa mais pas papa il dit que na boma été mais na pese punition pour redresser so on a papa aventurier on attend que s'occuper d'éducation moi noté ya on a komisa nzambe pour mobala pisanga vraiment merci mania to kende kitoko likambo a Jérémy koto voice bimi koto belle vie tozo comprendre te ezana nini makambo na théâtre toko tika ngote to neni pona mona mi da pas conseiller belle vie kitoko na tongo na tala kyango keba pe na restaurant keba pe na batu keba pe na entourage keba
po toyebi ke na boye tomonaka asila na Belleville balobanaka te mais sikoyo so toke na OLK balobanaka bazalaka mpe mais tozo comprendre te entourage oyo mpo omona oyo azwi dossier ya mokonzi na ye oyo mpo azwi dossier mokonzi na ye ekomi mpe na likambo ya karaka mais jérémi mpe depuis alongwe mwa bamakambo ekomi ebelebele te parce que poso ata bapesani mbote balobaka ke eza bambota hypocrisie c'est mieux so mpena esenga mpe tolobana te tolobanaka te eza bongo kapashula tiamiti soki esimba su te eza nango normal topesa na mbote te mpo ezala te ke topesa na mbote me na sesi na basubasima towana baproche na biso oyo toyoke kolobana mabe nani aza na raison Gabriel ndabi te tobetanaka bakara ye gabi eloko toboya kaka mpo tolinga baverité mosusu mpo bala verité blesse mais ye gabi mpe koloba makambo eza vrai ye gabi aloba baverité omoi tema tozwa na image kaka ya bandika mpo ye soki aye na ndika na ye epanzaka nde youtube ozomona nde baloba toute vérité n'est pas bonne à dire mais il y a Gabi avec la vérité. Alors, la vérité, Kapashula. Parce qu'à un moment, na évité une époque, na évité une époque, maman Linga, na époque, maman, sur les rancune, tout comme on a le na quatre théâtre, sur les alliés. Il y a le l'équipe, n'a pas Linga sur. Il y a le l'équipe pour comment na ba fanatique, comment manipuler bino. Oh nani tela linga de mobile ya Belgique oh nani mais loko ça la rancune kota koyoka koyoka nyonso bazo kapashula te oyoka pe osali kapashula ngane na bona yoka na ngati ngai na yoka kate bakoyo ibisanga kapashula saki boy kapashula na yoka te po na ebike ko excès koyoka eyinisanga motema na komi na bi de confiance et pas na yo excès koyoka est-ce que bateau boyo yebisa yo est-ce que vous êtes sûr que boyo yebisa pour boyo linga yo de vrai to boyo yebisa pour boyo c'est na relation de bino de bozati nous on a fait ça l'examen de conscience qu'est-ce qui prouve makambo boyo yebisa yo muto azoya ko yebisa on n'a pas lingo mingi c'est ça to muto azoya ko yebisa po yiniso muto ana akomiso conquérante ya muto ana Kapashula nga yoka te surtout pour nos camarades tout ba relation na lingana ko yoka te bien na linga ko yoka te pour na ko kabona mutuka boete pour na yoka batu ba ko lobananga qu'est-ce qui prouve que o batu ba yo lobananga batu na ba linginga peut-être za solo to pa te za pe bongo pour ni fo batu ba ko lobelanga kaka pour na ina muto yo excès ko yoka yinisa moto yango to mona Belleville na sila et bandaki le quoi ba j'ai kapashula réseau des missions moto vende awa na loba kiango na lobi excès ya koyoka to mona bango bineme kota to mona ba image na matanga pa ko di bote pesa mité kara intérêt na ngeza nini soki na kepa sila na banda ko lobo moni Belleville aloba ki pona boyo boye intérêt na ngeza nini po wa pesa ba ota koyoka tozonka na koyoka yango na lobati excès ya koyoka eyinisi bino bobomi nani po boyoka ka oyo yoka bo abebisela muninga na staff na ye kasiti Belleville sali restaurant na posa mutu to ayaka na posa bino te po bino bozala na yaka na posa bino te ana posa ya batu nyonso ko batu nyonso ba oyate parce que bino bo mema makambo pona ba komba batu et comme une place moi comme dangereuse Passe ba réunion à ma boke ngalem. Tant Belleville du restaurant Belleville zati bon ça va réunion wapi. Est-ce que ba tunye so ba yaka kuna ba somba biloko? C'est ça. Te ba tunye so ba yaka na ba somba ka. To mususu ba liaka kana konti o mema makambo. Non yebi sote kapashula. Po ba yebi ke Belleville za mutema ya munene akoya ato memi pourtant so ata na concerné na mambo yeliete mais on peut so ka biloko ndia on peut so omela est-ce que ba Dieu so ba yaka kuna ba sombaka c'est ça to ok na compte yebi ke le na memi sujet boy na yo kaki rapport non mais manelo et mérité boula fufu na ndaka na pondu na tembo moko yeso te kapashula ka no lobby eza bongo te oh yo pe non mais ma pas si là est-ce que message non mais ma pas si là ya Belleville c'est ça ils ont mérité des plats ya tableau na SB
Capachou maman et biso ça vrai. Bah comme tellement la ranking que va être peso ça va sous qui toroté. Place au faux si la belle va jouer bien. Bon aux abotiens tout le monde boy oh arrive jouer te pour ni rando. Place au faux si la na ici va jouer bien. Moi va jouer ça te pour ni rando. Théâtre et Beteli. Et Beteli. Et Beteli. Tu vas mentir tu vas kufa te bazo c'est toi mentir. Batakala. Baba mo mengo babla mukatela ba poto kuna baba no sasa ta baba. Na ba titre ya ba film et comme ya ba mbwakela. Kasi basa bongo. Réalité elle ka boye subasma na film. Biso ko to na film. Moyen. Yom de tala la wo. Et rata binote. Et rata te. Tam suba ifa za na idée on a te mutunda ya kofisa. Kasite. Ba wago. Eza bato ba peme ba fi abenga na bango nyonso. Aza na mutute. Abenga na bango. Poka bato ba kotela bato. Kanga ye mo pe ayo. Po ya biso mo pe tango yeka ka bato pe ba yana bandika. Kasite. Il faut ye bango muto ayo kotela yo kengane mutu na yo boy. Ka ye pe. Kasi yo lo no to ba qu'est-ce qui prouve que tant yo elanga ba message. Et lo ni la seko yo elanga ba message à Paul Linganga. Ah c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui prouve tant yo elanga ba message ya Cynthia Kapage. Et lo ni la seko o yelanga ipo o linganga na zana Cynthia te. Voilà. O yelanga poza posa to kabwana Cynthia. Oui. D'autant que elanga bonga na conserver na bomba na encaisser mais na ina site to vani to beni ba mai to seke mais na makambo de na uteko ko inana. Au moins tu vas enregistrer kasi j'ai aimé na matata. Et yango ne comme ko hypocrisie. Po on a batu ba ela ko makambo zo bomba rapo na muninga. Osomona. Oh, ce qui Belvina sila et apena ke muta yeli Belvi makambo. Belva bengi sila. Tala mutentela uto ye ayo singa ke bozaki place boy bolobi na ngapo na boy. Sila. Batu ba yesu na makambo. Et sila. Batu ba na makambo. Et sila. Baza ba comédien na biso, ba on biso na musala et non na tofandi boy likambo bimi. Jérémie ozaki pa Belvi. Longwa na dans le calme. On a posé ya ko beta lisolo te oyo vivaki pa Belvi. Na mona ki boy kenda e boy zonga e. YouTube oyo ekiti sarape matisaka. Lelo nabi pour Jérémie kuna comité. Na komi na bakate. Na comité. Na komi na bakate kapashula. Na chaîne na bango na mona ba film. Na komi na bakate, na comité. Ba film comme pe na moi balance. To lingaka olongwe pa mutu mais okepe na bato ya place ozalaki. Eza lokonga. To sala na ba chaîne na ba filmu na filmu. Et puis ba ken piana et puis ba noli tambu to zwa pe ba abonné na bango parce que na longa ki na filmu dans les bons na boss na ken piana to zaka bien ba ta filmu na filmu pe ba yapi na Maliko Officiel TV pour na soutenir nga ba yebika ke za moment ba to ba kabona kaka batu ba kabona kaka mais quand même oyebi na batu na o po uti na bango place ozala ki pe a bon terme a bonne relation ba yapi ba soutenir yo ozo mona kapashula mais oye komi olongwe aucune la matière. O critiquer nos places au Outaki. Te. Belvina Sila. Baza ba sœur. Loko peut commis ennemi boy. Et ça peut problème te biso peut toyo sangisa bango te. Baza na bango pe ka bongo. Mais il faut pas ça l'attention. Si ko so bokaboni na Sila. Après bokaboni na bino c'est bon. Si ko les restes etikali. Ba yo beta suni. Bon, il y a pas kabolo sunanani. C'est ça. On se comprend kapashula. Bah, ko ka kufanda ba mo hotel on dirait. Faut pas mesana. Succès. Il faut pas mesana. Jérémie ba enregistrer et pas yenga. Si ko tane te longe yenga. Est-ce qu'on dit maka ko enregistrer mutu? Balobe za ye, faut to lo ba pe ka ye. On dit que au monde ndoki belela. Bona limba la belle vikas. Comme bon ozo kapiwan. Et pas mida, non pas qui pas mida. Pas nanyo na kingaka. Oui bike. Na komba paka. Komba paka repêché. Minyati ukande zangi. Comme kate minyati ukamate. Na pesa ba kote makala moko kota lingakati. Ba sele kasho na mo kuna. Obimato mona ka ba lion na musika. Na ba léopard. O komi kamali ba lion na ba léopard. Kapashula.
Jérémy, il faut éviter. On a besoin de fan. Oh, ils ont à peine à bâtir carrière. On a début à carrière. Besoin à briller trop. Mais c'est comme si on perd de l'eau comme on boit. On a posté sur le bain, on a bête à ma soeur belle vie. On n'a pas belle vie. Ça la vie non dans les calmes. C'est concentré dans le film. On a besoin de soutien à Batounion. Oui, et sa famille du Bota, et sa nani. Et sa babakouk. Attends babakouk, bah il s'abonner à la chaîne. On a à peine besoin. Attends la famille du Bota. Et non, nous sommes pas la famille Bota. Après babakouk. Mais attends la rabino. Mais il y a qu'à pour nous soutenir. C'est ça. On a pas so bête. Il faut y avoir. Ils ont blessage à Zui. Non, bah enregistré été bandé à YouTube. Kasi ba tchenga na internet yango on ba tché oloba likambo yo ba esa quand tu randi na ngote c'est ça ba posto yo ba kitoko battre la carrière na pona comité pour Jérémy na comme beta ba 104 na ba film et ça ba biloko na biso ko na émission mo awati l'émission mo to sana bi ya Gabi tanga sala ki chaîne na ye abando beta ba 200K. Tam so kenda kana kingabo ko sa ba image ba ni alors travailler ma casse mais les allées binzanza chaque chose a son temps so gérer ma bé chaque chose a son temps kapachula il y a les hauts il y a les bas so gérer ma bé ba biso to se ba 13 ans bako kita ba chaîne ko kita et na ba chaîne ko ya ko épaté so travailler ma bé aussi so continue la futilité et si au perdre Jérémy concentré na musala nao sala musala nao je crois le corps enregistré au été yo oui été yo on a pas so bête ma solo si la té on a pas so bête ma solo belle vite place aux ali yo ma solo non ils a soko aux ana si na téléphone zana si na téléphone c'est tout point très on a pas so vana ba tout bando bête la bango au moni kutu ba bakuku ba sabona ke au moni kutu boye ba famille bota ba kimi ba za ko sabonner té boye na boité l'ingratitude est condamnable place au ba ça que bolamo il faut bête peu bolamo mutuana si pour ba tu ba sepela nao même à ta si là on se peine à moutouter on va c'est comment les canaux YouTube au monde que on relation qui manga ozo quand on est tam suba kimi c'est leur relation mais donc quand yo mo comme makambo sala et sala ke batu bakima ezara bon possible au banga même babaku qui peut banga abeta bevi bandika bo bongo koto soka ye elo ni les anga ndike ezalate a mutu mabe au bangi ça peut si là si là n'a pas ça mona mutu oh pas zo bapika mabe belle vite oui ozo comprendre malgré ba on mi balé c'est comme nango bongo mais bela atika nanu koyoka pe bato bayaka na masolo na restaurant ba pesa ba fufu na pondu ba liana ndakala na tembo ba meli ale aye na lisolo mo boye uti libanda kuna eye bosambela kati bosambela ka boteki chrétienté na bino anje mutu soka sali mabe tike les charges on est pas nzambe on a pas so manifestant côté au monde que trop c'est trop parce que ceux qui si on a belle vie ba lo banté et comme trop ban kese ba onyoso ale comme ko manifester ate to vanda ka bongo poani bozo yoka batu yoka bozo yoka batu mingi si la soit tongi belle vie tikela nzambe charge wana to bo sala ngomba ya moko si la na yoki kuna lobi nanga boye ba sali boye wana ba kozala bien kapashula so na sali mabe obe nga téléphone malika loko sai na CPT ponyo sali bongo ya limbisanga esili ezare loko te ozo comprendre na ebité ba tuna no banzambe na bango. Merci Manika to comme même sur la souka au pesa ba citation na banani balandi mais ya oligola tane si conférence na mona ya oligola tane la conférence de presse azala kité il fallait azala pas poser question moi il fallait azala poser question pour ba question na mona eza bien ba réponse na eza bien ya oli fallait azala conférence de presse pour pas ka bete sundiko wa yebi basula te kapashula ba ele ke matière ekoti ya bio bazuka njemba kala papa mu pasula ba ekoti
nayebi paka bosa na batu mingi po nanga ketchup pa do yeba ki été papa mpasu ya pe ayebi été oh 5 chanteurs 5 bons chanteurs 5 bons chanteurs ceux bazali tozo tena ba vieux redia miss na kati nga otia vieux redia miss na kati parmi les 5 chanteurs vieux redia miss azanga ten oh quand tu as succès oh kapashula ba redia miss toko tia bango omoni même quand on a auto ça prière aleki bato ebi na bien même quand on a auto ça prière à 5 heures donc on a la muki na ko tepe après prière na tepe njemba véredi oui pour épée ça nga mayele c'est ça mais na ko tia faux pétage ten on a njemba bandoki njemba bandoki banjembo wana eza banjemba obina te ya banjemba oyoka te même na 5 heures na ibisa njamba limbisa na auto tongo na statut na nga na ko tia te waza ko na compatir na ye eza banjemba ba elo ka banjemba ba pomba kota zo bina ko tala ndenge kulu ne koma kulu na mutu auto kata mutu lisheti baki komia masanga kota zo ba auto sa opération eza banjembo moko te na profene yo kavie bailo baviki na la lita tu ya lelo olekisela ngai mikolo akangela nga bangenge elo ko mosa pa ko eli na pesa ko loba YouTube lo ye matanje bo redi wane consoler yo olekisela nga mikolo akangela nga bangenge nzambe na ngai ya jo mystique na leli na koma na ngata na somba na ngata poupe ngela kai lokola mwana le bongo ni nango bongo pardon en tout cas ready na invité na no pese banzembo sérieux mututé nanya no pese banzembo sérieux te eza kaka composition ezaki bien eza nde temps kaka l'époque époque pe kaka ozoka pa banzembo asika ya sikane na ibite est-ce que ça na même rythme wana poto yoka kasi yo moni loko ba moni que n'époque on les a sauté et on est parmi les 5 chanteurs ba olongola ba vie ready mais baza bato to tia bon parmi les 5 chanteurs les bons chanteurs to tia bango ko bon paka tanga kombo 5 chanteurs te atanga ite il faut que tanga po biso do ba musicien te to ko yeba nde nini yenda za musicien za bon chanteur il faut pour parmi les 5 to tia pe faire nenda mabeti oui c'est un bon chanteur azali malgré ko bunda na kana mama kamango ekomi ya le haut et le bas succès amour ekeye amour ekite zonge matie ekeye to zoyi batena minute azana katikati to côté nini mais azali mazali na ye na mona papa parole pour la ni batiaki Laura Tendance liboso il fallait pas moi ba polémique moko ezanga nango mutu na makolo la vie est faite de choix et de décisions et ça choix ça qui a otia Laura Tendance ba Laura Tendance bende batiaki liboso bongo ba soutenir pays ata na nenga poto kuna c'est ça ba soutenir ye bozaka na ba conférence de presse boye mbangu rôle na bino pesa nini so qui boye na ba conférence de presse que boye na ba contact bo solaka conseil na bino pe apporter ouais et ba qui s'appelle implice pour depuis conférence na moni et loko ezate na mona vie code na lui vito kula ke osuma code moko boye o le bo sunga ta ba orphelin na lo bien ba vie code ape bokoma bokoma ba député so bozu ba pouvoir bobosani bato ba biso ba orpheline biso toza abo soutenaka biso te ba orpheline biso mais okena lui vito so ma sapatu soki ya 20 000 soki ya comme sapatu ngodo no bata forme nango te babuti bongo ezani na baza ka commander na babuti wana to nini moi te so sala ta réalisateur a vie rambo ezani nyango azanani to yemba tinda yake Sandra Kazadi mais on a Sandra comme ta filmé qui te nazo tout na réalisateur a réalisé ba clip na ye yem dazo recommander so ba sapato wana po dezo yeba te ba sapato genre wana ezani nyango vieux quadra ya linga na buti vieux quadra te bongo te buti sali nazo yeba te intérêt buti wana na clip ezani nini à ton école à ton hôpital soka sali pe ONG ça est bien oui tout le monde a fallu qu'il dans ba ONG pour bosunga biso bolika ngapele ke kota na orphelinat nazo ke de kuna fondation moderne spona ke vanda kuna pour ko sungela biso kuna OK ba ça la banane bah c'était ça la banane
C'est la fiesta Goma, Big Rouge. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fiesta Yo quand même en Boloba une émission. Na mon vraiment bi semaine prochaine au côté pour bandoke luka pour ya dû atteindre ba photo ba. Et ça le bien. Ake ko luka biso ba vidéo ko na tout ba lumière. En tout cas, merci beaucoup. Na ba tutu bo lingara biso, bato bo soutenir biso vraiment mes Jimo Paradis. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Maman Méline Zemba, je te salue. Bon séjour, on a King toujours. Et merci beaucoup. Thibaut Ballon d'Or, fille à l'IPK Solo, héros Thibaut. Nana posa ba héros, on a au dégagé. Nana posa est dégagé. Ballon d'Or. Merci beaucoup. Katumbi 2023 et pour Mala. Service, c'est mon thème. Maman Julia Niakasa Mala depuis Lubumbashi. Merci beaucoup. Nabino Touboninga Amanya Malika Naibi Kebose Bele. Mère Adeta Kupumba. Bon séjour, on a Kin Balobi. Mère Lionel Mukendi depuis Canada. Napesio Bambote Bele. 13 ans ville depuis Brazzaville. Je te salue. Merci Naba soutien Nabino Boninga Amanya Malika. Bato Bozaka. On a vraiment pour nous soutenir Biso physiquement, moralement, financièrement. Balobi mon pasteur Guy Patience Nzamba Diali faut yambara epé aza vraiment musai na Nzambe alendi sara vraiment pe bien na mabondeli en tout cas to profiter na ba grâce ba pasteur na biso ba pasteur Jano baza on ba yebi no ki cité ba yebi no côté baza frère bazo sala Nzambe na ndenga solo ozo mona taba oya biso ande ba komi ko péter ba moko to yebi te za ba place ba kenda ko kota pona ba succès to eza nini bazo péter bango moko ko swana na YouTube makambo zo ke kapasho l'homme sous ton na pesto seka tout lela sombele tout lela penza pam kuna pa bi kuna ba zongisa ba ko zongisa te pour déjà te changer combo voici l'homme zongisa azongisa nini abanda zéro abanda ni ya zéro église bon netinga so na ke kuna église parce que mu kuna mtatindinga soki na ke na komba asekat na ke na komba nani na ke na komba pasteur François Mutombo. Ok, on a influence à ACK. Na quelle influence à ACK? Bon, tu as prière, on va passer Jeannot, on a influence à ACK. Donc, on a cas d'influence à prière. Na quelle influence à Nzambe, na quelle Nzambe Nzambe. Na quelle influence à ACK? Na quelle influence à pasteur Mutombo, na tala kayate ya kasala ranini. Bon, ACK mutete ya rabiso. Et ça passer Mutombo na te ya. C'est ça. Et ça bongo. Oh Kapachula. Merci beaucoup à toi aussi Kapachula. Merci en tout cas, merci. La monio ka lokwa Didi côté. Na père place que dans son mutuka stilo ka stilo kaka ka viera mboya ozanga pa koti nga kana stilo akoti apa Mercedes ya lika ko somba ba bute minene liko sunga ba Opheline aliko sunga ba Opheline ngana Opheline ja ko sunga ngate o asa bomba li pasa kuna dana orchestre ba Opheline sunga bon ko sunga Opheline le ko zana bango ekoki ba mami le paka bazo sunga par-ci par-là est-ce que ezani Kapachula azwanga pe lokona bimi na style ya Didi Stone azwanga pe kana style akotanga ta sendwe nga lokwa kuna eza poto Mercedes nga mema na sendwe ne on a vu ça atambola na sindi ko pene zakada imutu ngana livre terrain na mo ku ndaza merci en tout cas merci Mania merci d'avoir venu sur la télévision. On se retrouver prochainement dans le numéro ASICA. Beau partager, beau aimer, beau commenter et ça. S'abonner à la chaîne Maman Katika Pesa. Vraiment, on a ça un mauvais service dans l'émission. Côté à Makati pour un homme Nabiso. Te wana za mutembiso Makati surtout y pas sunga nga makasi Orpheline. Mama Katika Pesa sunga nga makasi. Kapachula na bat Nabiso fo bazalaka. Ba Makati ba rit ba ninya. Ba rit bote wana na moment nyonso. Malamu ato senga salaire. C'est ça, so lo bika salaire, te so lo bika lisungi. To sambela pona bango Kapachula. To sambela pona bango. To sambela pona bato basunga biso ta yebelete. Ata mukie voilà to sambela pona yepo ebele baza aroyaka malika na lingaka mais po pesa ta 1 euro aropesa te ata na ninga ki malika ata na ninga ki Opheline te ponga na de titre naza Opheline naza pe malika ozomona mais ba Makatika pesa na osuna ninga malika te osuna na ninga Opheline photo lobela ata bango ozomona Kapachula merci tokutani prochainement na émission ASICA. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, ayo.
abonnez-vous pour na cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'a parlons pas. Oyo kinzala, kobanga banga te. Na États-Unis mobimba, esi ba valida. Oyo kinzala, kobanga banga te. États-Unis mobimba, esi ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko kobanga banga te o. Service traiteur, katika pesa ye kopesa masolo. Motema leo sommet, ba pesa ye. Solo la tapie, soko kutani na ye, okozala deside. Katika pesa ye, na pesa yo nini ye. Katika pesa ye, motema malamu. Katika pesa ye, madame katika pesa mère boss. Juliette te valide, yes. Katika pesa TV, aïe. Katika pesa TV. Aïe, katika pesa TV. Aïe, katika pesa TV. Aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a madame Eliane Nito, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef katika pesa. États-Unis mobimba valida. Yunani oboya. Madame katika pesa motema malamu ruta ya nzambe ya yoka Juliette valide Fumukoi katika pesa TV. Aye.